Tu vois information à Liboso. R10 avec un micro nanga à lobby. Vie de loin. À un état critique. Vie de loin. À un béni. Vie de loin zobela. Ezo sengali sungi. A belé la qui battu belé belé. Ba Belinda Bumba. Ba Général Grada Kubu. A belé la qui battu belé. Ba sunga vie de loin. Et chaque jour, tu as l'émission na R10, tu as émission Koti, lobby na yango, vie de loin yemoko, atindi ya fifi, pour na kolobake, vie de loin, aza bien, vie de loin, santé n'est normal. Est-ce qu'on a minute oyo, poto est en confusion, poto bazo benga, oui bato batala rabiso, bazarempe, na éviter na koloba ndeni. Est-ce que vous pouvez la voice à 1 minute, à 2 minutes? Oui, Clexi, par rapport à la santé, on a divisé pour une salle analyse. Beaucoup sinon, parce que niveau de cette émission, a un fifi niveau il y a un R10 pardon, Zoloba. Mais non, Albo Sunga, président, Komeli Bosunga. Nazaki na Nicolas joue toujours ça l'émission. Ngamo na passi na motema na mais artiste monene loko la vie de loin na meka lisuko meko benga vie de loin ngo peut-être ro ya manga cette fois-ci na meka nanu neti muto atila ki vie de loin poison nga ebi na ngai na kotanga komuni loko la yo teli vie de loin poison po yo o reni o koma ne longa vie de loin yo o koma le mususu na circe ya vie de loin e ba nzamba o confondre yo sepeli yo zo mela ozo kota na ba boîte ozo sala oyo ozo sala mais muninga na minute oyo azana basi pourquoi congolais motema mabeti na niveau oyo même yemoko satan zo sepelato elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Koyoka sonité, bela merveille pas solution pour azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille pas solution azali na Suisse pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille pas solution. Mokonzi abanzete azawana na Suisse. Merci chers internautes, merci na bandeko tout botala rabiso à travers le monde. Merci na bandeko tout bolinga kailenga Congo. Merci na batutu o botala rabiso na Australie, na bandeko botala rabiso na Hollande, na bandeko botala rabiso na Autriche, na bandeko botala rabiso na Londres, na bandeko botala rabiso na Paris, elenga Congo yango yo. Merci tozo kende sirema maleme tozo kende na décembre pour na kokota 2019. Merci na confiance, merci vraiment na confiance, pe na fidélité au bopé sarabiso na elenga Congo. Avant na banda analyse na ngai, na kopesa d'abord merci beaucoup na Kolosite Oyo. Couple Mbelenga, autrement dit Tracy Pro, merci beaucoup na Glody Diansuka et merci beaucoup na ba partenaire nyonso balinga Razini Kumbi, merci beaucoup na Claudine La Grâce.
Mamami la vraie baronne. Claudine Lagrasse, Mamami la vraie baronne, je confirme. Et merci beaucoup na Maïsa de Breda. Na Hollande, na ville de Breda, moto aleki wazate Maïsa de Breda, moto di moi. Et merci beaucoup na Nanou qui kala na Paris. Et Tobo Sanité. Et na ndeko na biso Francis Mutombo. Francis Mutombo, ya nonon, maman nonon na pesio bambote belé. Francis Mutombo. Merci beaucoup. Na mère rêvé ba solution, merci beaucoup na Jorgi Samba, merci beaucoup pardon na Popol Bion l'excellence compte, merci na bandeko nyo so batala rabiso pe to tangi ba kombote to linga bino trom. Na ko sala analyse par rapport ya makambu ya vie de loin, par rapport ya poison ya vie de loin, liwa ya vie de loin o ezolo ba ma par-ci par là. Bon mona ki na yamba ki bongo ndeko na biso R10 o azala pembeni ya vie de loin. Na yamba ki pe bongo ndeko na biso ya fifi o azalaka pembeni ya vie de loin. Jusque là information moko to tozo zwa ya sûr par rapport à makambu ya vie de loin botikanga na loba bongo. Tozo ka information à liboso R10 avec na micro nanga alobi vie de loin azan état critique, vie de loin azana beni, vie de loin zobela, ezo senga lisungi, abelela ki bato ebele ba Belinda Bumba, ba général Grada Kubu, abelela ki bato ebele ba sunga vie de loin. Et kaka jour to sale émission na R10 tant émission koti lobby na yango vie de loin yemoko atindi ya fifi pona koloba ke vie de loin aza bien. Vie de loin, santé n'est pas normale. Vie de loin, soka ko senga mbongo, a ko senga oninga zo senga wana te po to moni ba numéro bancaire bimi, batu bazo luka, batinda ba mbongo, batu musu ba ko molia batu ba mbongo. Parlant to ko goloba nini. Bato batala biso na internet baza bazo bate, baza ba bizengi te, baza be censé te, baza ba intellectuel o batala biso. Tango déjà groupe ya vie de loin. Bangomo bazo se contredire parce que so tali ndenge R10 alobaki au monde apena que R10 azaki na souci pona président na yo senti pena que moto yo azana souci ayebi nini azoloba pe nini azoloba et on a zo comprendre ça que to yebite est-ce que vie de loin azako bomba azako lingate batu ba yeba ke ye aza malade point d'interrogation. Est-ce que oya fifi alobaki eza ya solo point d'interrogation. Oyo R10 alobaki eza ya solo point d'interrogation. Bato bazo tala biso bazo comprendre. Est-ce que lelo na tongo ta on a komi na bureau na biso elenga Congo na meiko benga vie de loin soka otala émission oyo a contredire ngate na bengi vie de loin trop appel normal WhatsApp, vie de loin, allez ambiter et na sali même voice. Au lieu de un téléphone déco, au lieu d'un téléphone Jampi, na sali même voice. Président vie de loin, Sezini Kumbi. Na yambaki R10 à lobby ozako bela niveau komi ozo senga ba nini ceci cela et puis na yako yambali susu ya fifi à lobby. Vie de loin aza bien. Est-ce qu'il y a moyen au salé langa juste voice il y a 1 minute to 2 minutes. Nata merci ndeko nata yango et pour bandeko ba confirmer que oza malamu to oza ko be la vie de loin ayoki voice nanga mais vie de loin à répondre ngati. Et tozo yebate est-ce que vie de loin ngo azobela vraiment na lukanon voice ya vie de loin o ngana tindelier parce que koto la va ça les monsieur pas ndeko na biso ken piana aza kolela koto yo batu baboya yango yo oyo ezana un message ya on a komela ki bonjour président na saleli voice so yo moni bien atangi ba voice wana déjà atangi yango boyo ko di onga na tindela ki bonjour c'est Zini Kumbi journaliste Lenga Congo président on a yambaki R10
alobaki wako kaya koloba alobi na yambaki ya fifi alobi wako ikoloba mais ce qu'on a minute oyo poto eza na confusion poto bazobenga oyebi bato batala biso bazara mpe na yebite na koloba ndeni na yebite est-ce que okoki kosala nga voice te ata ya 1 minute ata ya 2 minutes ouais Clexi bana poto par rapport à santé na on a divisé yango pona ngina sala analyse sikoyo ozomona vérité jusque là ezoyebana te. Voilà bino boyoki natindaki voice oyo na 13h02 siko toza 15h44 ayoki voice na nga yango yo atangi yango mais a répondre nga te na esko komele président moyo répondre nga ezate jusque là azo répondre nga te donc to confirmer makambo o R10 alobaki parce que R10 alobaki a to bengi président a resola noté parce que président a souffrant et il y a Fifi Lobby azo sola na vidéo na misu nanga bon finalement et comme nango ba j'ai tonini parce que biso toza pour na ko transmettre information pardon pour na ko transmettre information et tozo ebate pour bat babenga trop mesini comme nini oyamba oya lobi vidéo lanzo bela oyamba oyo aloba ke vidéo lanza malamu finalement comme nini toza bazo bate après tout et tant que journaliste et tant que chroniqueur nego ça la analyse oyo pour confirmer pour comprendre nini ezoleka et pas à vie de loin. Merci beaucoup na Royal 6 J Santé patron à Londres oyo alingaki asala tout ameka kumlongola ta vie de loin place à Zalatine en Afrique du Sud ozo comprendre. Merci na maman Stéphanie abengaki penga alingaka tina mbongo na ye pour na vie de loin ozo comprendre et puis nani sou abengaki ngai j'y sais pas di vidéo pas benga pour na 300 € atine de la vidéo non non na kosala émission na bandeko ba kopé sa compte numéro compte soki vie de loin a kopé sa numéro compte au numéro mais jusque là tozo ebate est-ce que vie de loin azako bela est-ce que vie de loin aza malamu na yebite parce que analyse non sala ya suka yango et na koyamba su bato vie de loin te parce que oya koloba boyo alobi boye bato batala biso baza bazobate baza ba intellectuel vie de loin quand même aza artiste amune na mboka na biso il faut le dire vie de loin aza artiste oyo même ngana fanatique na ye même ngazini na fanatique na ye vie de loin moko mais tant oyo parce que ya Fifi aza proche ya vie de loin R10 aza proche ya vie de loin parce que R10 na Fifi na lo ba vérité nana zolo ba vérité donc beaucoup mi ko tia biso na ba hein bato batala biso bo mo tia ba na ba équation Zambe tolobate biloko boye tolobate Zambe yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende sima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Sali na pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokon na pomade Awatoza bokoti sinon batu mawa parce que niveau to sage émission na Fifi niveau FIFA il y a R10 pardon zoloba mais non aibo sunga président ta président komeli bo sunga
donc nazaki na Nicolas joue tozo sa l'émission ngamo na ka passi na motema na mais artiste monene loko la vie de loin na meka lisuko meko benga vie de loin ngo peut-être ro ya manga cette fois-ci na meka na nous pour nazana posa vraiment information est vrai. Na bandi bino omo na benga vidéo loin ils ont sonné et yaza n'est pas en ligne le quoi yebi ngam na benga pour na makamne azolingo yamba te. Donc, allez-y comprendre, vidéo là, zoyambanae, téléphone T. Et nabana poto bozo tala biso na bandeko tout bolinga vidéo loin, bozo comprendre que les unis kumba zo sala nyonso pour capter sabino information vraie, il y a vidéo loin. Jusque là, information vraie exacte parce que o ya lobi vidéo loin zo bela, o ya lobi vidéo loin za bien. Ce que tondi melanani. Tondi melanani. Parce que Tcharakongo Wazali ndela ba artiste asala asbel na artiste en danger malgré ba musuba boyara ye même kolo artiste azora likambuka ye mutatambula na ba porte ba ministère car ye mutatambula azali jusque là Tcharakongo azolo ba rien to yebi est-ce que Tcharakongo waza contact na vie de lui bazo solane normal je ne sais pas il faut to lukape sous Tcharakongo photo luka Tcharakongo to mega rosola pe na Tcharakongo parce que viewana ye pe na kotaka. C'est vrai, vidéo nous a vraiment malade, mais azo boya, azo bomba bat baye baté. Peut-être bat musuba ko kota moins tsoki vidéo le kana. Et ba musuba zo lo ba kete vidéo nous a na bien. Parce que tozo ye baté jusque là na bengi na ba numéro na WhatsApp na numéro normal vidéo loin azo yambaté. Merci beaucoup na bandeko botala rabiso bozo comprendre les unis ko sa musa ne ka normal. To pesi merci beaucoup. Na Stéphanie, grande dame Stéphanie, oiseau talabiso à travers le monde. Merci beaucoup. Na bande de so botal arabiso. Merci beaucoup na Maïsa de Breda. Merci beaucoup na Nicolas Mokonzi oiseau derrière la caméra. Merci beaucoup na Joël Basunda et merci encore une fois. Merci na Francis. Merci beaucoup na Francis au patal arabiso à travers le monde. Merci beaucoup. Na mère Eve ba solution, merci encore une fois. Na Belinda Bumba, merci beaucoup na Josué Diansouka osalanga signe à l'obito s'abonner na Congolisation One ou na Instagram et Congolisation One inde makambo. Merci beaucoup na Francis Mutombo, motema ya Nono Lumbala. Maman na biso Nono Lumbala ya Francis Mutombo. Merci beaucoup na Nissé Mongala, motema ya Chancel Mongala, autrement dit bébé hiver. Merci beaucoup na Jean-Pi Yoka, merci beaucoup na Sniper, wana batoto zala ba on elenga Congo. Merci beaucoup na journaliste tout elenga Congo. Merci beaucoup na Sam Kazadi, merci na Jael Show, merci beaucoup na Martin Engi, merci beaucoup na Yemoro Mondial. La baronne Karine Mokonzi en direct de Moscou. Malgré que nous lobo waneza poto te ya poto ban motema bébé zana Kinshasa. Net muto achela ki vidéo le poison nga yebi na ngai. Na kotanga komoni na télévision te menga na yebiye mais nazo yebiso ndeko le roi yo tela vidéo le poison vidéo za congolais le roi yo Luka repentance parce que ko sala mutu mabe nyon se futa makaka yo lingo olingi o nuire vie à vie de loin ou azana bana na ye vie de loin c'est qui sarabiso na lo beta siko na lo beta ke le roi journaliste était le roi chroniqueur na lo roi fanatique à vie de loin. Le rôle a yo tcheli vie de loin poison. Po yo o régner o komane longa vie de loin. Yo o komale mususu na circe ya vie de loin. Yeba nzamba o confondre yo. Et yeba que vie de loin a okufate. Na lo ba le roi chroniqueur, te na lo ba le roi fanatique ya vie de loin. Po na la pe fanatique na yo.
mais eloko sali yeba yango ekofuta yo un jour eloko yo sali vie de loin dans la famille na ye Nicolas tikana lobela ye omoni Nicolas tikana loba vie de loin azana famille na ye azana bato oyo pe asungaka lelo mwana mobala batu na eta wa komi na ngo wana yo sepeli yo zo mela ozo kota na ba boîte ozo sala oyo ozo sala mais muninga na minute oyo azana pasi. Pourquoi Congolais motema mabeti na niveau oyo même yemoko Satan zo sepelato Félix Oazio koloba Congolais na niveau épaisseur à motema mabe même na communauté congolaise bato bazali banda toyoka na mama solo ndeko no mon propre a sali toi bengso na poto okomi ko yinaye mais na yebite ngana kotikala kokoma Nicolas te Nicolas okoma zinité ata lelo nga na sali Nicolas mabe o na klalisa Nicolas ne bongo la lisala mususu vie de loin okotika okoma vie de loin te vie de loin zakaka vie de loin ayuna o nga na benga ayuna asaka ka vie de loin artiste munene na mboka na biso o lelo ba comprendre degré ya vie de loin ezaka lokwa ne Marie Misamu azalaki bat musuba no finga Marie Misamu ndumba mais mukolo Marie Misamu akufa biso sto mona. Même papa Wemba malgré baba leki ne musuba na go manquer ya musique même que le papa Wemba kufa ba comprenant qui est papa Wemba. Et mais nous vivons totika distraction totika babilo kwa pamba ko na moni vidéo mo Karine Mokonza utocha sikoyo awawa yena na chérie na edondi mutu mo commenter na se moi écoute le moment même pas na télévision ezate pona nini ki motema mabe pourquoi ki motema mabe ba congolais to bongwana s'il te plaît to ko sala no mabe bolamu elekebele na ebité zalaka nini. Merci beaucoup na bandeko botali biso to sala musala numéro ya ngwana ezana soko na conseil olingolo banazini likambu na malanga téléphone ngana nga te lokwa ba chroniqueur o musuba zalaka ba obenga e téléphone sonné ngana yambaka na yamba mutu nyonso na yambaki na téléphone. Merci beaucoup na Maïza de Breda ba bim kolo na Hollande mutu aleki azate mama na Kome Grand Chogo peta betana mindele sika moko. Merci beaucoup na Belinda Bumba, merci na Zwaki la mec qui donne reçoit. Parce que bino nimbo sala air mo to futaka ba tarsi air mo moi parfum bien air mo merci na bino na ba ndeko no so bozo soutenir zini kumbi de loin ou de près merci na Tracy Mbelenga merci na couple wana o ba pesa nga opportunité na sala na site na bango merci to kozalaka toujours reconnaissant na bato baza reconnaissant vers biso. Merci beaucoup na Popol Biongo l'excellence compte, merci beaucoup na Patrice Mena, merci beaucoup na Jorgi Samba les procureurs. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ma chérie Nabiso, Bayaya Swag, hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. Nous avons la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons la biso, la colonisation. Donc, on va bien se débattre. Wani, donc, Coco, tout ça là, on a Tonganga, Napena Tongayo, Seke Tongana, Alebisu, Baye Banzele, Bajona Lobby, Wakabase. Il est important la colonisation. Wani. Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, Fechao, Ningisa Fechao, Fechao, Ale Simbaka Fechao, Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, Napena Tomae, Seke Tongana, Ale bisous. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne,
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.